Sina bana Brazzaville lelo to sepela kimi ile to mesana ko lukela bino ba star na bino ba vedette na bino ba na bino tout obolelaka lelo Berté Dionga ken piana to ye awa kuluka ndeko na biso o ba benga dokolos alimwa akenda bana asala so combien d'années amona na ka souté to yebite soki dokolos akenda wapi so dokolos a commencé la nini mais lelo deux occasions okutana na ye to ye ko luka awa ye sabino dokolos akenda wapi na oyamba dokolos wa Berté Dionga doko ofuye ngati omoninga na fuye ngati na libio yo za kolo masolo vraiment na validé danger pepele dokolos ouais okenda wapi na zaka na kati na monde kaka ndenge zalaka nalaki na sasa na nord ba mindele lelo esami ke lelo yo fuyenga na misika premier omoninga awa bon leto kutio awa pesa na mbote na bana kini pe bana Brazzaville tout bazolanda yo na munition ouais bana kini bana Brazzaville bana mokili mobimba vraiment na pesa mbote ya trop donc na féliciter Berté Dionga donc a fuyenga na misika fourni bon lelo na minute oyo na liki première fois na leka na émission ya Berté donc voilà qu'on a pesa mbote masole za ebele en tout cas masole za ebele lelo to sola vraiment nyos dokolos tozomona aspect ndenge walaka nango na kini te Berté po omoni ntango Berté Dionga azoloba mpo na omona vraiment okendaki mikili koluka bawolo koluka badiamant bien nini boye okoma commerçant otika miziki nini si nakendaki koluka bawolo te nakendaki kaka ndenge motu to akendaka tokendaki na cadre ya mosala bo kidokolosi nde ekomisi kidokolosi boye kidokolosi nde ekomisi kidokolosi boye voilà voilà ken mpiana azolanda vraiment kidokolosi nde ekomisi kidokolosi boye donc eza mpe Bertrand donc ekomisi Bertrand lelo boye azoloba danger voilà alors nde tozomona bawolo oyo elolobisa biso mingi vraiment dokolosi okomona banini okenda koluka kaka yango kaka keno miziki na nga na keturo fo nazonga nango te bana kini bayebi bana Brazza bayebi mokili mobimba bayebi ki dokolosi ngalinga kolobela makambo wana te tozwaka marche tomata moke tozomata na biso mais nalina yeba dokolosi okomoteka bijou bien nini obi otika miziki obinaka kaka mpo nde okomi monene makasi boye libumu ye monene adanze bon nabinaka kaka parce que mosala nakotika yango te banda bomwana bavie na ngai bayaya na ngai baboti na ngai bayebi ke miziki eza mpenza na makila kua nabinaka kaka ntina cimetière naolinga mpenza ke na dernier souffle nabinaka kaka nabeti kaka boye twa obeti boye ko après okati motema olakisa bato koapepele ti lelo ke bakolanda te obukana so moto alanda bukani deux fois te kote wana vraiment makini eza kaka bana kini na bana Brazza na bana mokili mobimba moto oza occasion otala émission oyo vraiment dokolos aza kaka nde boyebela ye tozomata dokolos pepe kala aza lisusu te pepe kala aza lisusu te orchestre ya bino ekufa siko oyo osani na poto oyo moko ofandi kaka boye oyo na osalaka miziki vraiment bato bayebelaka na empire bakumba oui empire ezali famille bayaya bayali bapapa ndeki bayali badeki mpe bayali bakomiti mpe bayali alors na empire bakumba nazwaki chance ya kotikala na yaya mpona na libota soki papa akufi vraiment soki oza na yaya na bino oza pa yaya moko oze pa yaya natika na big one jesali ya pasa jour na big one tourne de Brest natikalaki na ye yango ntango mosusu kidokolosi yango ekomisaki dokolosi boye po big one alaki pembeni o big one alaki pembeni voilà siko big one ana kini yo osani na poto orchestre momape eza na kini te ya bastratégie ti ya tikenga na kini ya tikenga na poto mpo na concret mission mona alaki nango
alors alobaki qui a dit petit lokolos kokita boite conclut dans mission za nango dans mission sikoyo ekomi accompli parce que na ayaya nazokita biyaka yango kita nyonso yango nayaki na mission moko privé nzambe asongi mission yango esalami ekokisami nango très bien siko turo tokoloba kokite na orchestre mais naye na orchestre naye na orchestre na nga bigi wana donc vie na ngai wana mpe orchestre na nga wana orchestre na ngai po orchestre wana bana kini bayebi bana bandali bayebi bakolo orchestre wana babisu voilà tozongoma taka malembe bakolo orchestre bembino ojour wana nalanda juna big one na la zamba alobi premier ministre orchestre big one yeye apresentalo ouais bon premier ministre est trop dur parce que nakolinga naza premier ministre te parce que baleki mosusu baza na poste wana ozomona ifo bazala nango babiso toza kaka toyebi ke toa pilier ke akade likambo intervenir donc yango mona bacasque bleu bayali biso toaniti bacasque bleu ta mosusu mpe omona mpenza kitoko azwi contrat moko ya Pologne mpona otokende caractère ya Pologne babi big one babeleli big one mabe na Pologne danze na Varsovie 47e anniversaire indépendance ambassadeur na biso kuna bengisenga donc alingi ka big one azala akeye nasali kambo soki mwa retard moke alors toza koenchaîne yango jekro na année oyo mosusu ozwa na 51e anniversaire tosala yango ok Pologne bavoyage eza ebele donc baprojet biso tolobela yango te ndenge moko alobaka ke ye alingaka bigi wana alingaka eloko emonani eloko ekoloba parceke koloba mbanga mpasi olobi nano emonani te sanselare salela yango olobeli yango sikoyo lelo ndenge yo ozomona makambo yango ndenge ezokende dokolos est ce que dokolos akozonga su poto te ofandi mpo na orchestre ou bien dokolos akozonga na ye ayopesaka bana kini mbote en tout cas soki na comprendre bien kokende poto ou bien kokende ozonga susu sikoyo pourquoi pas ona yango te na moto ti ambassade eza na visa normal soki esengi nango visa te nakeka na aéroport amati surtout mikolo okoma lokolo osalaka na affaire étrangère so babingi aza na affaire étrangère nini yango kuna te tosalaka bapetit fo bazwa mwa bakanda babiloko mwa mike bana orchestre te bana te wana vie privé bana te nano bakama kamba orchestre ouais non bana tapisi nakopesa konga mbote Stacy Sylvia na Marthe ya liboso Martini ya mibale Stacy ya misato Sylvia nakopesa konga mbote wana bana nga bango nyonso misato basi ya suka nakuta ye te natikaki na libumu okenda nga après un mois adayaki aller à 7 ans, voilà quoi. Et son nom de l'épouse en plus. Voilà. Alors, la invité de Kolos, bah te belé, bah même là biso ba sangwa, bah do Kolos kuna, tala ba chéri ba kuma bibili. Do Kolos. Ouais. Bah oui, tala ba chéri ba kuma belé do Kolos Nikolo, multiplication ba chéri, na miki le bunana kina kini moi olo beati. C'est tout aspect. Et bah en tout cas ngai question na vraiment na olinga ngote donc naza un peu déçu bon c'est normal mais tout bon talent tout vendre parce que on va d'ailleurs pas doko ya minga te to fana na biso to so la réponse na liga réponse bon donc ça responsable ana mosi na bana ba chérité ana mosi na bana ouais na poto bien na kini ao to tu ya na bouti poto boye naye ouais en tout cas wana bena na félicité okutu mbote vraiment po ba mingi te o ba o si lelo vraiment azo continuer wana mais donc olos bana botikala na empire bana bozala na empire si bokomi lelo na big one est-ce que donc olos akopesa biso différence nini eza série bozalaka na empire
na ntango boyotikala nanu bosala orchestre te. Bon, différence d'abord soki nakopermettre bonga na priere na seconde mpona répondre a déjà nasina répondre différence yango ka age na mpire nayaki na age boye oyo nakomi na age boye yokoma mbanga to edokolo non donc yango ntango yo ozopose na question nga oprier osambela Salomon alobaki abai na nzambe alise na peso nini Salomon alise kepi yanga sagesse na moment na ngai biseke komisa mbongo koleka Didi Kinwana wana yo te na moment nalinga aloba nao badikamba bible Salomon siko yo ntango yo tuninga question nabi nzambe mpe ngaka sagesse na répondre donc différence ya nga na empire bakuba na lelo ya différence ya age kaka ta mosusu na empire nazalaki na 2 ans age kona na 3 ans omoteki différence yango te no ona mbange ebele fort te mbanga te réalité surtout l'art elobisaka mpe fort l'art te il faut botanga l'art neti bavie nanga bachacho mbala bavie nanga bavie nanga chacho mbala bavie nanga badidi kinwani baprêtre bavie nanga bavie soni echiomo mwa mpenza ya mboka mpenza avie nanga ya mboka ya kisangani mpenza ye lokele nga mokusu moko nanga mpenza boyoma baprêtre nde bango wana ndoko seanaka ndenge wana mais biso toane miroir toane miroir toyaka couleur toutes ces couleurs bokutana na pepe galio longue histoire donc histoire ndeni obosani histoire bachangeaka yango te ata eleki bandi en tout cas histoire wana nga nayaka mpenza koluka bulo moluba moko boye ayaki jamatifer amonanga na kisangani mponga abotama na kisangani tokutana na ye bo amonanga nde nazo exhibe na singa mwambe abino il faut kota mpe aya mpe nasala teste nde moto nyonso tosala wana na kinia awa na kini esala panike kosala na te donc moluba nazoki hotel mpenza tovanda pepe kala en face po aprovoke kaka bon siko bata quartier pepe kala azala tazala na brasa bata quartier ni vie jo moko aza azo exhibe danse grand danseur vie ozwa bato mais oyo wana te kasi ko nalingaka bato balobelanga ndenge neti ngabi nazwa bato batunaka question vérité te vérité voilà ngalinga vraimen okomisanga ndenge mabi bato babina na bango mais dokolos ngasi ko nalingaka ndenge wana kosa ye na 60 ans mpe à l'aise mais lelo bato baloba subongo te bato bakoma bakilo mais dokolos kilo akomi akoninga na su te ouais bon masse yana moka masse voilà tout na poto 7 ans bon na 7 ans on a consommé ba cholestérol bon après nango kine bimango bimango mais so za danser so za faux danser so za chanter so za faux chanter babo como ça va filmer na poto fort ba comprendre ba kura to ya vela nga mukulu aloba ba filma nini osala boy bandaka muke liboso nayaki bafigura oyo bango opesa mwa barole ba 20 minutes oyo bafilme moko badocumentaire moko eleka na la croix na france na la croix otalaka courage na makambo na yo osala la signase bo ata te na besoin moto yo sala bosala omona mpe jour mosu bakisi role ya monene awa apesa na na kutu moke nga nde naosala émission boye na poto bafutanga bafutola la d naleka na la d mais na kini nde il faut doda bon doda doda komoyemba mpo nalobaka lokola nalobaka nakoyemba komsu nayoka babio dokolosaningako machanter nazalaka déjà chanteur yo mpo ozala chanteur mpo olobaka mutu nyonso alobaka fa yemba boso olobi ke nalingaka boye te mwana mama omonde nayembi oyembi te olobi nayembi boye oyembi mais koloba ndenge na oloba soki oyebi déjà koloba okoyemba ngongo ekeseni mongongo ekeseni mpe te bongo lui ya mostrong ayaki na mongoni nani lui ya mostrong wana na mikili ena fo mongongo obetela biso masola bongo resha betela biso masola bata awa oyo oyebi ye no bongo bato ya mingongo mabe baza kosala na pete bachantere baebele baza mingongo mabe me bayembaka na bango neti banani bon baya babetanga
Au moins, ils sont dans l'équipe. Ils sont dans l'équipe qui la justice au Ghana. Mais oui, il est familial, ma belle. Donc, mais il faut chanter dans la vie. Au moins, qui n'a pas poto, na bibouille. C'est ouais. Oh, qui n'a pas bibouille 737, 737, quoi n'a pas quoi. Donc, non, bon, aussi gaé. Bon, aussi que dans le sens que. Dans le sens que tous allons ensemble. Pour y aller à la chacune des bisous. Oh, à la chacune des bisous. Mais tu vas dans les kuna, il y a un peu de bisous. Comme même si tu n'as pas tout le monde orchestre, tu vas te accompagner. Si on est musicien, il y a des musiciens. Non, il y a un plus. Dans le cadre orchestre, à partir d'un plus, il y a un plus. Avec un plus. Au y a vidité. Même à tous en résidence divine. Yo quand c'est battu misala bazo sala est-ce que ba zéro ben là un plus va contribuer. Bon na soka sans effort il faut tanaï. Aux monde. Après dans la résidence divine. Na maté bako na 28. Mata là c'est bon mon a bien aspect doko un mois ngoyo. Et si la terre pour la résidence divine. Donc na vie à mutu ba na un plus. Donc ndaki via attaque peut ba effort na ye pour ce boyo kanizati bokabona bien et là on est bobe ba ni na ngana pe na bukango na ba ngote pour tout ça on a tiré binoti ah kasi na no tolo ba ke mto la sai bito pour tout ça shooter lo côté bando ya kini bosola te bongana sala ke effort aboya ki aboya bosola na ouais na golo ba ngako kosa te bozolo bango bena na TV ba dinoso ba ola moi c'est à peu près calé témoin oh ben ouais là ma ça monter ouais pas nous la vérité mais ngana kana na été avion nga sala ki trop bana barumbo bana ki goma vion na sala ki trop pour na biso mais dialogue na ba petit azana ngote tout ça na on le boxer donc te baba ka mutute oko boka mutu jamais surtout maïlo fait benza ma pesa ma jamais na boka mutu pour nga boka ngate awo na boka mutu poko ah tango boy ko lobisa nonga boy ko sosa nonga venga maloba ki no soki to so la te ilingi ko bateke to binemi te bo ba te ba to ya barabara na monta te o sola na bango betre ka yona ndeni ko pona o yego te ona ba to sola bango mto ko sola te berte so o soisa yo pe soisa ka voilà ya nengwana poto yoka kineti obetaka sukuna yoya pe susi pa bigi wan ndeto yoka kinzoka ndeto na koyoka ya mabe koyoka ya mabe fo yo moko dokolo salo te il faut komona ata dokolo salo bi il faut komona era ngolo kuta dokolos bana kini na bana Brazzaville basala très longtemps bamona dokolos te dokolos pa mo beta masola oyemba mketo yo on a le bagandé na lo babo parce que le bape na TV net oyemba mais tu soki na biki tolingana kana bolingo solo ya profiter wani nalela place na mabe nono yeng nalela nzembo na surtout vient nga mukulu so oyemba kitoko nalela ngo fort nzembo ya Pentagone je crois oui voilà aninga album on a trop à part wana bon à part wana koyemba nalingaka boete Johnny yango loba koyemba ezaka koloba bongo pena ndenge ozoyemba wana bina bakosepela bina bayoka bina babanda obina pe bongo koyemba yoka nti mingongo ebimaka na studio yango wana ebimaka boye te siko nakota siko studio oyoka siko voix donc se préparer ota mosusu mwa whisky na beta elobi na butu namoni na album oyo ezoya oyo orchestre na bino peut-être mosusu kosenga juno obi te président na chata vocal te obina na koyemba o oyemba ngara korape na koyemba korape ndeni ndambu te il faut surprise ezala mais surprise ka rape ata ba rapper album oyo ekoya ya président juna ezali foudre ya kake yo so mona kake ala kake na koya voilà yaka boum
yango na lobi o mambanga trop omi ko échapper na makambo nyonso te yaka sagesse ntango otuna nganga siko na opiyanga sagesse ntango olinga obanza minga nasengi sagesse tomataka na biso siko mpona berte mpenza ngongo mpenza ta mwa mai kaka berte mpenza vraiment ta mai ya pio vraiment en plus mai mikolo vraiment mpenza kabila kuna kitoko akofrement na mai komi régie des eaux il fait la bête à moi il fait la maille et ça va bien quoi nga pe na omela na pe na omela na pe na omela na pe oh yo me la fata maître bon alors bana kini bana Brazzaville ndenge makambo ngeza to so toujours na dokolos entre ta maître pas zoya dokolos ofani siko to so la bien Kinshasa na Brazzaville bayoka biso ken piana azo filmer est-ce que lelo piana est-ce que lelo dokolos volo bana bana Kinshasa na bana Brazzaville bana pepe kale atika bino si lelo évaluation ni ngo sala pona bato nyonso otikana na bana kimotema mabeta mtezo continuer ou bien ndeni pour la relation même si na ngona batute na c'était quand même bat ouais papi texte relation est normal. On va voir l'observation. Kitoko. Viens dire. Kitoko. Dominique Mabwa. Ouf. Malgré la monnaie bien en concert. Kitoko. Nani sous. Veboui. Kitoko. Mayo bosola soute mais Kitoko. Te kosola nenga mabete. Hier associé à yo soute. Voilà. À l'observation soute. Voilà. Kitoko. Alors. Non, on sortait non, c'est un peu. On va ensemble. Bon le fond. Mbemba Ndombas. Joli Kitoko. Bosola Kitoko. Et bon ba de Souza. Yo kotanga ba komona ba ngwa ko tangelo ndenge ni. Ba msuna yebi ba ngote. Po za Bertrand oyebi. Yo kasi journaliste msokolo ba juste akatanga ba ngakuto na otika yo kenti na so. Te yo continue ba Melody ba de Souza. Vie Jojo Komo vie bazé belé voilà quoi vie Mukoko vie Bovik Mukoko bazé belé na vie na Suisse ay banzemba maimona mama yembo tale langa likambo mama Blaise Matadidi très bien bango tout va bien John Scott ouais John Scott petit na Strasbourg ouais pepele ya azakuna ouais azamikile sikoyo oyebi réponse mo question mo tolenga ke na mikilo kendo sa commerce bijoutier et omoni na mikili toyi na mikili ndenge wana président John atimbelenga na ONG mo boye ya ses places abi donc holandais ONG est très important et ali association des personnes de petite taille donc bato wana baidenga trop côté administration mboka soit côté ba bon na kotanga te je me baidenga trop bon tanga bon ouais pour côté na la réguler mambala c'est l'art de vikaka koyeba kosola tamsuma lopoto baidenga trop lokola tango pe baidenga na bi mais pourquoi pe makambo ekoya na mboka na biso te pour bato baza ebele awa ozomona association des personnes de petite taille sikoyo bi namona bango ebele awa na Congo sikoyo yaki ndeni babengisanga na assemblée générale donc il faut moto na moto alakisa danse culture na ye na assemblée wana na bino nyonso wana na biso tu wana ya France mo batukutanaki Bernadette Chirac mon Jacques Chirac avec ses place David Douillet abimaki champion na olympique avec ses place bato au niveau quoi Lionel Jospin avec ses place Fio ayembaka Lori avec ses place on ça pièce jaune bata poto bata France ba bien siko ba ye ile ngana su CD na tie donc on sa bimisi siki donc on na ya Congo bon et sali pagaya au sakamata pagaille na ebisu kaka oui si j'ai dit touchez-moi j'ai dit bloquez-moi ne me touchez pas au taché dis pas big wana après tu es nzembo j'aime kula petit mama la côté na kati dans la moto ya affiché oche ba clip wana te makinu danse yaki besoin spectacle oh ba cheni yo mo zo beta tell you oh babi
Toi, tu as besoin. Qu'est-ce qui te manque? Donc, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Oui, qui on a pour tout ça. Qu'est-ce qui te manque? Oh, quartier, non, c'est un quartier, on a vu, quartier, on a vu, ils en ont. Les quartiers, bon, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? C'est mon bango. Oh, le baguette. Là, ça me souvient de la réponse au PSA. Oui, au PSA réponse. Donc, ça retrouve l'émission. Tant que je vais arranger ma cambo, je vais tourner ma main. Je vais choper. Je vais donner petit taille dans ma bague. Pour moi, le logo de Bertrand, je vais souffrir dans la vie. Je vais dire que je vais Magolongou. je mais le logo, je vais basket à 150 €. Vous avez boire. Je comprends. Bon, moi. All-Star, moi, je tiens un peu, je vais chambre. Si on a boulé, c'est comme on a chute au Kenya. Il faut la sauver. Oser le coup, on a beaucoup de belé. Donc, l'objectif est là, ils allaient qu'on aider deux choses. Scolarisation, là, côté hôpital. Et ça uniquement pour les gens des personnes de petite taille. Batamikou Sega Milaïté. Si on l'équipe sur la moulaï, puis on l'équipe dans le poussé. Bon. On comprend. Donc, Batamilaï, avantage na minotu. Donc, ça veut dire que biso na biso. Danger. Vous avez ouais, ils ont non ça la montée. La posée, non, yo qui le boka. Après c'est une délégation, bah toi on va sur place à la même ligne. Bah Hollande la peine émission ni au leka. Puis non, bah ça moi et l'opana moi rassemblement mon plutôt bah comme ça boisa. Ouais, il n'a pas de souci on a parlé na bango bobo les sous la chic. Nga ba boila me komilanga. Ba bien na ko appeler na secondaire. Ba boila nga siko na ko musanga mo. Yo suka na classe. 5e humanité technique sociale. On a ça sociologue. Moi, je suis moi, français, moi, je suis belé en anglais. Anglais. Bon, Dogo. En Europe, vous parlez quelle langue? Je parle la langue balé. Quand tu le vois tout à l'heure. Anglais et français. Anglais et français. Alors, na ndenge lo baka na ndenge utobeta lisolo ya association ana siko awa finalité nango esuki wapi? Finalité nango annonce ce que ndebe bango bazoyoka. Bango bakoya ndamu to projet yango te. Bango moko bakoya bazolinga ba légaliser yango na niveau ya l'état gouvernement awa congolaise si ma légaliser ba ça la siège moko social ezala ngana luka muto na kopona alandela makambo en même temps on tourner na big one. Ce que mutango oyo kopona. Faza ka mutamu kuse bien ndenge te. Azama bato normal, bato administration, azama bato normal. Bato ya ko aider au salisa. Ndé eza objectif nango ezali pour na ko participer na 5 chantiers de gouvernement. Donc Golo c'est contribution na ye, mais pourquoi pas? Aye nango. Pourquoi pas? Tant on peut na ye pe bona contribuer pe na télé. Télé on peut contribuer pe na gouvernement. Bon, ouais contribuer vraiment ko tété. Oui, ça la chaîne. Yo quand c'est mon condambo ka misalaire ko apesi ko té, abi misalaire. Après ça dit kuna e ko tan kuna boye. Tango ko tilala na bobo zo bo ko tsango boye. Bo sala boye. Ministre donc administration ils allaient quand même. Voilà. Alors le rôle l'administration ezali Dokolos message ni nous anango lelo na ndenge okendaki poto oumeli ozongi kini okuti pe mboka échanger ozana ligamba oloba te pe na cinquantenaire na mboka na biso. Bon eloko na koloba mpona bato bayebi Dokolos j'espère que bayebi ngai ebele eza ta génération na mokili lelo baoyeba Dokolos oyekola mokalobi baoyeba Dokolos. Donc ça sera kaka na okufa artiste musicien danseur et chanteur aussi et comédien aussi na comédien oyebi na beta ba théâtre o ba isobe ba sinanga baladi bana ba sai na beta chaise mikili et ça la projet c'est belé ba projet c'est belé mais là on est na kamwe ka mboka bato ba libanda ba zota ya vraiment te tout le ba libanda te lo bana katanda que oui ba place les autres là ndako na kota te di on est au kota te kota na oui ba place les autres ngende mboka kitoko mo na lelengo mabe kalkile zamba moko ya kia wana na parler du peu bon amona ngo sikoyo chance de vivre bon
Champs-Élysées. Puis quand on a vu que tu as un aéroport, donc quand même, lève comme premier. Quand même, à ce quoi lire, c'est pas à dire pour moi. Donc, à ce lire, c'est fou la mise. Tout ça. Autre cas de route. Oh, elle sortit à métro. Champs-Élysées. Bon. Autre. Non, on a parlé de peu. Ah, on va quitter. On a tes mises sur le non? On a eu un téléphone iPhone. On a cher. Bon. On va patron qu'est-ce que ça a donc bâtard donc alors et là on est dans lobby à ta président de la République à taille donc lo ça pourquoi pas les non le papa toi na basa tout dans la chic na bango tant que nous sommes maïr la classe pourquoi vous m'attend ministre bon ministre à donc pourquoi pas vous m'attend il est pendant 2000 na 2020 il y a mon konzamboka ba poser candidature bon azuipe parce que makamutu donc il y a un nzambe bon bana ingi ko loba teke ki azala bongo te ezaka ko loba ça ça bien que ba quoi pe bazala pe bien na kati ya vie a présenter a communauté Bertrand Jonga boy journaliste sur petite taille bon voilà en tout cas merci beaucoup Dokolos ngam na remercier trop vraiment vous fouillez mais moi café à 16h ok il peut ça là il faut te ko loba besoin vérité café na ba téléphone no iPhone vous verrez l'image ouais na zo ki image le ko zo singa na solo téléphone est cher ouais il est cher à combien ça combien na habité vraiment na habité merci ouais na pesi bino mbote trop merci mingi et je vous aime en tout cas to pesi mbote pe na Ken piano ou azaki na caméra talaka satellite